J'ai perdu ma maman, j'ai perdu ma grande soeur, j'ai perdu les gens qui sont très chers pour moi. En général aussi est parti. Donc, santé PPL, souci mon retour à la Makassi. D'être au bon ça perd l'absolu général des FAO. Quand on est nauti koyoka, nani de la SAP ne baoloba. Donc ce soit là ti on peut là ti biso. Donc tout ça vraiment est sengo. Il y a ma capacité pour l'enlever la défa. Il faut na la na mokili. Que ndenge ya zwanga, ndenge ya la kisanga na bato. Kasi na tango za suzute Arlette. Faut quand même na la eboye. Faut na la ndaye sika no sa le loba ye toye kolala awa na salle. Ngape faut na lala awa. Biso vers la type respect. Avec bien aussi donc biso tout doit bien formé doit leader. Ba vient absolument président Montana. Président Kabosé a biso dans la nasima. Jamais toko tige logo yo et que dans les vides. À moins que batamité mama be wana o balingaka en place panzala. Hein? To panzala. Mais to garder bon avier pour faire tigi maman na répertoire. Merci bien fidèle internaute, vous suivez votre émission Couleur Show avec Alex Ngandoumouna Moulouba, les Benjamin de la presse, autrement dit mon maman. Sur Concept TV, votre chaîne d'actualité, abonnez-vous massivement parce que tout ça toujours on a pour le merci d'avoir abonné tout, merci d'avoir internaute tout bazorater Rolandara. Concept TV à travers l'émission de Couleur Show, s'abonner massivement, vous aimer, vous partager vidéo, vous commenter pour nous soutenir toujours chaîne Abino Nenepsebno Rotozala Bongo. Namarambo tali matanga ya général des FAO matumona wa patika biso il y a quelques temps torozala bongo na ba détail tout. Aujourd'hui là nous sommes le 21 janvier jour wa pivé mortuel ya général des FAO zo sala matoza bongo na makanza fief wa pi général des FAO bandaki ko répéter to wana pona rozo ba détail tout or to ba kina ba programme vé mortuel rosala na makanza victoire kuna la grâce à la grande surprise de to kutina makanza mpiaka batu bazate bilongi ya rotanga to ebite qu'est-ce qui s'est passé to resolona bato bazala na ba sapero to kuti awa to rozate resolona bango poto ba organisation salami ndengeni na repesa merci na maman fille à papa Audace Milan do bazolanda biso depuis quelque part merci le jeune boss le fils du PPA Chamoupe Patrick Trifazé courant à Chine 32 ans de pouvoir autrement dit Gombe na Gombe ben tono tout bazolanda biso là j'invite déjà fondé Dada Weston balobi moko ya bana o bazwate ofana na général des FAO to solona ba on a long et large ndenganini des organisations salim na ngiri awa parce que balobi awa ndel fay mambo ezalola la grâce kuna to solona fondé Dada Weston o benge déjà poussa na déjà pembeni te ba makambo le kalonde une côté pe ba saper pour babi des organisations troubles non no ebate fondé bonsoir. Ouais bonsoir. Bonne santé. Alexis ouais je me porte à merveille donc santé ça bien sauf que tous les lara VDF voilà. Donc il y a qui compte de la mode et puis grand musicien mboko vous comprendre donc to perdre mutu munene na mboka belle voix kei bilambe kei donc mutezansa kei donc la sape tandei ya mon biso ba sape léopard de la sape Dada Weston to lela VDF to lela VDF talaya qui papa bane belé tala biso bana netolé et puis vena biso mu Congo donc Congo central est tandei blaki kututé do kandeza vous comprendre la sape tandei ya mo itoye makanza et sika organisation ya laki mais to kuti des organisations donc ma trop donc nenge boloba yango mon mambo gouvernement ministre culture art au ça peut sentiment na yo mais sentiment na yo faut à la de père na bateau ba fan na pe na def pour balanisi yango et ça rappelle genre vous comprendre makambo ko le kaka na kimbila te ki sodaté comprendre aux fief les liés à pèlerinage et sika def anako sakana o mboka na e def ando sakana ando beta forme na couloir oyo mutukane ando kota na couloir anytime oza mabele na fief. Donc banangoto balinga ba commémorer viena mabele na e ndeto mona pe ba beaucoup ba commémorer na litange na temps vous comprendre tout mona pe banda lelela ba vena biso ba caisse na temps
Ozoko point, vient à biso rivader le pipo. Matonye bato lela et monter que ça lit bien. Pourquoi pas des fois au baro lela na ma belé na yé décoration na ma belé na yé. Et ça ba ignorance qui chasse ça. Et ça kate que non parti mo beauté. Biso tout on a kin. Ata misa kufa muta kindele faut ba décorango. Ba lela na kindele les arabongo quoi. Ozoko point mais Inch'Allah molima fait pe mana kimia bana mai tout le bito kut mutu tolinga forme mutu tolinga def. Le bito kutanana cinquantenaire marque après marque musée national après musée national toke messe après toke tikave molimo avait pe malakimia quoi donc c'est un peu ça quoi. Voilà, dada Weston to monaki ba mikolo leka ki podium ezala ki installé hors na makanza mais du coup le jour avait mortuel parce que nous avons été en solna teyomba là ou azapé parmi ba organisateurs ya mamole kana makanza mais le lot to moni podium ezate Piaka na makanza wat bazate ba tout ba se réfugier kuna na la grâce parce qu'après ko kabonor to ke pe na la grâce to ba qu'est-ce qui se passe là-bas ce ko ba désorganisation c'est par rapport à quoi? Ah ouais, voilà, c'est une très bonne question mais dans préféré mingo tout na oteumba la yemoko les mecs à question parce que nga za li banda big star na mama big star ti biso to ebiga non def venanga muta forme nga na ta la part na biso quoi opinion nga attaque muta forme venanga munoko mboka moko grand star mboka oyo ozoko point big star organisation na bango en tout cas nga za nga innocent mais biso na elle na biso léopard de la SAP soke na force publique au mona bandero la gaya o nga dada na salisaki na lela VDF ozoko point entre autres na l'équipe na différentes chaînes bani tout ça pour le belara VDF nanga morote bito zaki wana ba mai ndombe biso to équipe mobimba donc ba Jean-Jean Mombele ozoko point donc to zaki une équipe complète dada langa mama Lydia à la présence de léopard équipe complète beauté sauvage donc to le lara viebi. Voilà, Weston ozongelo ndeko na biso paza mpanzi wa mai ndombe to solona mai ndombe pe mai ndombe bonsoir. Meilleur vœu mes condoléances. Ouais, plaisir à toi. Je suis étonné. Il y a quoi dans Makanza boye. Moi je croyais que Makamboza na Makanza. Pour le binaza qui boye. Le binaza qui boye. Peut-être comme ici Bakombo, il y aura des débarquements. Taka VDF, Djene. Les papes de la religion qui tiennent vieux. Pour faire le bac de la été, tout ça nini, tout là ta. T'as le notre bête pièce maîtresse. Va pièce à misère. Oui, Mataba Soroli Bolata. Mataba Soroli Bolata, les habits sont lourds. Mais, et là, quand il bien te, Makanza, organisation Mabé. Donc, je suis étonné, Marato. C'est pas ça qu'on appelle l'amour. Je vais défaire qui moutoumounen. Fallait n'y à la tomber. Baké n'a la grâce. Pour Nanini. Tozo bâti, pour Nanini, Basaïlo, moi, bongo. Basali bien te, tape sur Basoda, Toye, Lelo. Pour Nanjingi, il ne tombera jamais. Mais moi, je parle de Njingi, mais pour la vieille def, on a fréquenté le milieu haut. Tant que con de la mode, mais Mawato, je suis étonné. Par rapport à des organisations au Salama, n'habitement innombreux, bani na persivé dans les salles mbote, dans babi bandal pero le lavier et le lavier des fois on a 4 sangiringi. Oui, pourquoi pas? Vieux à Moutouniaso, Afrique, Congo, le monde entier. Pourquoi pas bandal? Pour babi via qui danger, pourquoi pas? Kassit, via qui grand bando pesé, t'as le pape, via bando pesé fort, mais Mawato, je suis étonné. Donc Mawato Nanjingi, donc n'habité pourquoi Basali Makambaboui, je suis étonné. Voilà, Nazozongela yo dada Weston. Tozala qui bon à aéroport jour au corps ya général des fois qui tout monde qui présence ya ba saper mais on dirait bozaki représenter pas Papa Griffe a ba saper na ba mise ba kimaki po bona bilamba la tate je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que nos général des fois en aéroport. Mais Papa Griffe na marambo si to bengana et Papa Griffe a saper tiens c'était saper muta représenter ba saper yo zobo ya saper Papa Griffe to bengana na sap c'est un rescarpé de la deuxième guerre mondiale. Oh par rapport c'est pas un saper. Il y a des yoji et des yoji. Aux comprendre, les yoji pe eza griffe ba congolais
bakongo bolingi yoji trop yoji pe limited bagifa danger za monde ozo reprendre ata na Japon ana bagifa leki yoji ali bagifa loka ba isemi yake ozo comprendre bagifa loka ba Kenzo ozo comprendre bagifa loka ba d'armée des barbares ozo comprendre bagifa loka ba Michel le chien bagifa loka ba un pas en avant un pas en arrière ozo comprendre ba collection ba Roberto Cavalli. Ozo comprendre donc yebika ndenge zalaka ngate nyaka emba griffango kutu na ebite donc ba griffe za yele ba couturier baza trop mais inchallah tole la ra VDF pour belé balé la VDF mais na ignorance par rapport à quoi posons insister trop na ignorance par rapport à quoi bolé la VDF na ignorance ka cité yango to solats bolé la VDF na ignorance bolé la vie bien té mais zundeke chakuko sekati mais biso tole la vie n'esprit bien boya na ma benanu mardi bolaka batu to aéroport boye deyati deya jour bino bolinga batu bayebiti bofutisa na biso 1 ozo comprendre sko lelo dans mal organisation bani tout ça batu baye matanga na ma avenir makanza siringiringiri comprendre ba découvrir que non podium melongwe matanga yate matanga ke la grâce quel esprit ozo comprendre matongi eza mabele ya défaut autant mutasala organisation na ebité badiamba autonine au mote que non bino tu bona bino ka bakiol mutu o akufiana na ebité boy def mutalatsa wenge combien de musiciens o baya ko defabila mapa defao o biso to ebi tuna bana ngingi na dépôt to mona bango surtout bana wenge bawera batata bajibe baya ebel to tanga bakombo kanda c'est la bango lobi so yi bayete wala to tangi liste ba biso pe to lata VDF po tanga ki na Kenya atindela Léopard de la SAP bilamba ta 4 fois pour VDF après très ya no somba bilamba bataille nyonso ya monde atoza rokonda so senye lamba otindela atoza mbinga so tindela o senye lamba tindelo forme ya no kabanela ta no kabaka forme ozo comprendre via na idéologie bijou na nzoto bijou musicala ta bijou na nzoto VDF aspect tendance charisme ozo comprendre collection na nzoto VDF père son âme to le lokaka VDF Léopard de la SAP moi no dada Weston soda première ligne to le la VDF donc moli monepe mana kimia ezanzela biso tout le lotour na yo lobi tour akingani lobi tour mususu ozo comprendre pese la biso ka papa we mambote na ebike sika bo okuta na pièce ne beta ma dégâts check on est ensemble voilà fondé to kabwana parce que to kende kuna na la grâce photo e ba faut biso to ba songi photo vérifier ni le kala kuna la grâce voilà ku felite wa yebika ndenge zalaka donc Brice Mpangi fumuki manga bilamba Brice Mpangi ya Mpangi viaza na mabele japonais Kito veyo ebi masalanga chinois de Kin ozo comprendre masalanga chinois de Kin japonais Kito ya Cyril Mandiangu Gilles Vasimba ozo comprendre na bosanité Richie Mpangi na Autriche au Sepelas ozo comprendre donc boze belé on a bois qui en tout cas esquisé donc yebika ndenge za petit na ngai Jojo Cabes Joey Cabes Jojo na Manchester ozoko po na ke na Suisse mère na nga José Basaki na Suisse donc pasteur Botendala ya yango ba soda no biso to bunda kaka idéologie to tikate na ke na France Nathalie na France Elisabeth et Papé na Belgique na Allemagne Elisabeth et Papé moi na président Pims Bambongo Kabambongo dans la sukiona quoi voilà mai nombe to kabona parce que photo na la grâce kuna biso to ba songi to linga to ba mamutu ndenge lekana par rapport à mamutu ozo mona organisation matanga VDF batu ba ko retenir ni na part na bon question na peno tuningai ngana koloba. Mais peut-être que ça a un impact parce qu'il y a beaucoup de jaloux.
comprendre. Mais par rapport à quoi? Bah fouté par rapport à quoi? Par rapport à l'organisation en auto, par rapport à l'organisation en auto, bah fouté. Donc maotro, minga le béaté to na la grâce kuna quand des a débarquement, kuna za débarquement, il y aura débarquement. Blague écoute les jaloux vont maigrir. Mais to tikité, to yé, to kuti makanza et le koyate. Mais pour toi la seconde épisode, nous sommes des soldats cassés, tout l'andavie defti na la grâce et ce ba sali ba makambu to ko mawana de na pesa ka mote pa masanga gelon pongo fils arabe na kuna kanda na loba sous troté na kanda to na loba trop na loba nde kuna. Voilà. Merci beaucoup Maïno, mais merci Nabana Monde entier. Tozo continuer to longo a toza la makanza. Bon retrouver biso juste tout à l'heure kuna na la grâce place soit pivé morto les ali. Donc bah tout bolanda biso na concept TV bo s'abonner. Bozo vraiment to partager vidéo pour lobby les sous to rozala na bino en direct ya mamutu nengo koleka na kati ya morgue ya cinquantenaire. Ti place tout ba remema. Nzoto ya général des fois au matumona donc ba lobby aza le roi de la SAP. Donc, tout PC va titre tout, donc lobby photo le soit avec honneur, malgré tout bazo déclaré des organisations dans la matin en général des FAO, concept TV Torozalana pour nous ça, bah détail tout. Merci na Josi Baz, Oazo Talabiso, merci na maman Safilon, à papa Eric Bikemele depuis Paris, Nancy Doumba la reine de plus 33, Montemona, Boza Telme Belé, donc Dada Weston. Tozo qui est déjà dans la grâce, ouais, la grâce tombée, Banatoa Ngiringiri, Kassavou, Boutokuta dans la grâce, Mignon Sax, FMI, Courtois Gonda, Adom Jangi, Ozo comprendre l'ingénieur Trésor, le président de l'équipe, Ozo comprendre donc Jansi Maassi, Ozo comprendre Jansi Maassi, l'homme à pièce maîtresse, Jansi Maassi, prêtre, Ozo comprendre Rive Konou, Ozo comprendre le lauréat de la SAP Rive Konou. Pape de la religion, match est bien à la prudent. Voilà, Banangiri, il fait place soit puis général des fois à Salamakambu, ou à Sepelissa monde entier, place soit pour Banaro Lamba. Dans la cuisine générale des fois au Batbanos de la Pemene, c'est-à-dire au Bando Benga, Yarana Litungulu, Yarana Ndembi, tous appels Bango, on peut football au Bandekonanga, bonsoir. Bonsoir, pas journaliste. Voilà, mes condoléances, ma meilleure vie, ma bonne santé, ma tout comme Balamo. Ouais, santé, PPL, souci, mon retour à l'Ankaya Makasi. Ndete Ochobung sa père l'absolu général des FAO. Quand on est nauti koyoka nani de la SAP ne baoloba. Donc ce soit là ti on peut là ti biso. Donc tous vraiment les sengo ya makasité pour on la des FAO. Parce que ba saboter biso fort. Des fois saboter bino zelana pardon. Ba saboter bino fort par rapport à quoi ba saboter bino. Mais dès tout le monde dans la commune, mususu ndenge balela ba artiste na bango ya biso awelela mité. Des fois azali tombete, des fois azali artiste oyo asali combo na monde entier. Oya ko boya des fois asali mokili na ye. Mais il fallait vraiment makambu nyonso oyo avait na biso to siliselango awa. Et ça te que notre longwa wa to ke tina matonge kuna te. Fallait nyonso ça ma esi la maraka awa. Pardon na katono le mondambu, mais tant organisation so sala mana bike, ezapé na ba autorité ba tobele ba mise ba bandako ya awa na makanza. Pourquoi pas bosolo la kiango le roi balinga ve morto les alama tonge bino pe bosala bino a poto mona ki podium, mais le loto yebo to moni podium mais c'est-à-dire quoi? Bon, podium ya eleki nango ezalaka ba diabolisaki kaka makamlo se le roi keke ne non non to lembate ngingi ezali mabele nde bolobaka ke non ngiringo to ne tombera jamais toroki kokoya te ezala selo ba organisation ba onde basalelaki yango mais lokola pardon et bino pe bana mabele po bozo ki to fana na général de FAO abanda ko répéter to za face à place no répéter ba tufo ba yeba papa caméraman rose na ngambu wana za place général de FAO abanda ko répéter mais pourquoi pas bozo ki po autoritaire insister pour de mettre sikala po ba to belé na mitu na ba ba il faut ba la général de FAO na makanza. Bon, tu vois que tu as parce que sango ya père et qui n'est partout à matonge balela. C'est un bon balela. Matonge balela par rapport à quoi? Mais tu vois qui présent Montana à celle peut m'attendre à la crèche. Montana il est qui par rapport à des FAO? Oui, tu comprends la répéter.
atiel pe non musicien simple soda mulongo ndemo na ba vient na biso ba teombala et ça bon nde bosolo ba menga na reketa ki ndenge ye a saboter ngiringiri akekuna ya utaki santua to suis ah oui bango nyoso ba uta ba kisantu ba ya to yamba bango ndenge ngi yamba ba artiste nyoso melangonga muketa nguto le père adae ye akekuna po wela soki ba mbongo ye la yeso ndenge to comprendre c'est le total la désorganisation le kina makanda c'est faute ya Montana. Bon, et ça y est quoi? Y a fallu dans la pour ceux qui a ça la kande makamno sopé. Elle n'a salama mais merci mingi na maman Madova ndenge ya ki lobby awa ndenge to partager ki na emawa dans la CPL mingi kaka ndenge aki ko insister biso awa mais na so regretter kaka pona Montana acte sali. Okana ala na ngo yango wana. Voilà on est là qui vérité moko bana ngirngir ba bimisi ba regretter trop pona Montana Kamenga babio beta na big star farole la général de fond ngirngi ra place au appuyer pour fandaki moko pe ba message général de fond azo photo zoye to solo na nous donc te ba par rapport à mention mambutu ndenge zo le kana artiste bonsoir. Oui bonsoir mon frère. Voilà mes condoléances. Ah, merci beaucoup voilà toi on a makanza monde entier ba ki général de fond il fallait qui balelaye awa na makanza. Tout le monde qui va podium mais là qui met du coup à la grande surprise tout le monde podium mais tête des organisations tout va se réfugier dans la grâce. C'est par rapport à quoi? Bon c'est par rapport à bino peut-être vous voyez que le lobby conseil ça y a ma casse tout le la ravé tout va nous les loter ouais tu es podium mais là qui met les longs événements véo mortuel bébé qui va tout bas il faut ça là à la makanza peut-être le programme bino bébé on bien mais hors programme il y a un ça qui awa et ça avant VE mortel mais VE mortel je donc net les lots il faut que indépendant kuna na salwana et ça ba site nyoso et ba réseaux sociaux ba tout ba bi que ça les akuna pona VE mortel mais ce que confusion bo sali boye faut boza na salle mais tout la qui na chaîne nationale RTNC nga bomba na ngate nga na vrai songi RTNC pesa qui déplace la grâce na a baba qui la grâce eza place famille à la organisation a eza place base le rosa fief organisation ndene pe fage za la a mais banani ba pesi awa na RTNC non awa eza soko tali neti ba kombo on so publicité na bango te me fona salango pour bango ko ba individu na ebite so ndeko cameraman na ko zulanga bato omoni bato bato oyo bango neti ba matambongo lobe via imba bango matambongo lobe nenga za boye asali bash o mususu Johnny Augusto yiwana mwana Hollande yeyo pasali ba polo pona vie na yi OK mais et comme ça biso lo basoki banani nani kutolobi ba RTNC chaîne nationale bango basali nini ba pesi programme ke matanga ezali ana makanzana la grâce mais soki basali awa na la grâce c'est que ba osala ya grâce bazo kipende kuna andi ba okipete parce que bango basala awa na kuna metomoni podium RTNC sali et puis kuna pe asali pour déplacer ba pisi programme mais biso tozomo na podium te c'est que ba osala awa ba salité c'est que programme awa isati parce que par rapport à makambo le qui est artiste au fandena papa na biso général de Fao to bi ke ana makanzane to zeza fief ma belé place au général de Fao donc to bien en cuisine et place ba na rolamba biloko na kenne ba négliger makanza jour lelo batunde ba ki kel fal ki makambo ezala a ke ba na grande surprise tout le monde ke lo rezate o ke lo bani par là bon ngala ko lo baka ke surtout na bandana na biso mo ba petit peuple là parce que pardon na baxelo mort ba kize Montana ba lobby le royaume tazo qui charge ya organisation à négliger ngirngir à se réfugier kuna na matonge non ngani tiko eba ke o Montana zo qui charge ngirngiri charge ngirngiri ya organisation makambo ngape na biso ba mise to eba ngote botika président Montana kalmeko obike ba fi wana biso ba to benga neti nga ndela ya kokuta po ngai na ki les plus petits ya bango donc nga bazonga mwana matadi nga za mwana matadi ya bazonga kuna na 1996 na yako non oui parce que mona ba ya zotala ba bato bana ba respect oye mona nous les premiers missions Congo bande banda Sarankine les seuls missions na ba rankine te amona siko ba exemple bandeko bazala ba Kinshasa mais tellement tokina ba internat famille nga pesa kuna père nga na mena ndo sana snell ya barrage donc akuta pena nga pe fan na beta test et pesa o via mon éducation comportement yé poko ta o beta c'est que ba comportement
ba présent montana ba ki bato oyo oyo ba respectera vie ti lelo ati ko sela ba makambo tika ina walela nam maka shoka za nango ata biso to olela mais total ka to benga ke premier fils présent montana wana mona wana donc to ça vient na e banda lelo ti lobi non mutu na ebiti donc azolela mais au charge ba peso organisation awati donc soka sala ngo to ngato muna epena yipi na ba petit na ba massa boya tala mamboza bona bo bonga mabona bona bo mais peut-être rien moko taza surpris soka la ninga na ebiti mais nga na ebiti nga ona ebika ke awa isa bato via boaka ba piri petit na ye na ba massa na ye nde ba opesa ba don ya ba bashi ba podium mais to zela o imiko ou bien ceux qui sokoda bango nde ba osala na mise et puis na salwa na mikoto to moni ataruka atako bra Congo des fois beta à part avant de ba wenge banda so to bito banda na ba wenge vie mta pesa asala trop ba yebi nango ba fi wana ba yebi pena ba leader ba na kotanga ba kombo to mabike vie so azo répéter amuni bana wenge apisi bango sema boye mana mino nana OK o vi to na posa pena mani abisi do azo pesa aki vie mo pesa asala o ko ignore na marque na sepela itata mo beach ayaki wana muni ba petcho ba bato mawa ba yekili bango mawa ba pie bango sema ba montele bango ma podium fo mona tongo glisser mais to betaka po to lela papa na biso Kongo ninga kamwaka lelo bato ebele ba mibimisi ke ba bato adifawa po ba moni asa souté mais nga pona ngai donc biso to leli déjà trop so moni nga cassé bo premier jour avec nzele na mta kalima ngai pona nga na piquer crise mais na piquer jamais crise banana botama mais ko sanga père matsanga fi papa nga botanga matsanga fi onta amoni se biso ba mboke bilengi ebele trop alors nanga za la misiki mais bato mawa bango nde bazoya bazo approcher biso bazo mona ni tata mon bichi mutayaki Alexis Benaki non ngana za na fi on a petit nga ndenge ni bu abini amour scolaire abi asengi nzembo to betele to yemba ina voyage awa et là c'est qui ba piri petit fi pena bango yo bamsuto ebité so ba yana kuna na salle merci mais to moni bango te awa place base ndenge lobike nzungu pena big star yakina ngoto awa yango libiso ba mise na ye na bana ngiringiri bazawa bana kasavubu bazoyaka o comprendre bana bumbu bazoya bana bumbu bango ba matiaki banderole maman nani vraiment merci à toi maman na boseni komona ye pepito kilala ye pena donc ye pesa instrument a pesi makambu banderole ozomona do batonde ngona ne bangonde baola sabina ke te nga fait des fois wana vienanga nga mutunanga mais soko lobike président montana ba pesa ko na ndimiti voilà par rapport à sauter na otsu ko lobi bozaki na général des fois bete ba conseil nga la zara la pona tuna na ba vérité est-ce que na makambo zolo ba mana ba tout que général des fois kufa ki na poison ba corona je ne sais pas si ozo courant na information frère liwa général des fois bon omoni makamusu nga na regeta peuple congolais mingi surtout biso bana kisasa makamuso yo yango tondima ngo mbala moke yango or bongo te yango moni bapaya baseka biso babi congolais akufa ye moko azo bomba pende kone ye moko biyoka yo eleki to bazolo bana ngo ebele me biso to yo kaka ele kana ngo mutu no sabelaka on comprend via zaki maladie fite ko akoya malade ndeke o ninte po vietina age no muni wana so bengi rasol talaka kanga Zaire ba époque wana pendant 5 ans kwenti kwe mokoti vice général de FAO deux fois ti ngana mona na leader na talaka bango mais oya kokana vieux yo na minute na mona ngayete pona mona vie beaucoup teni bani mais soko vie abimi wana tellement présence pas qui complet le qui chanteur danseur compositeur bogar forme tout ezanayi yango moni ba mise mususu ba mboko yo ba komelaki jaloux po bango ba bimisa ba mama papa mba mukilolo baka po na complexe ozo comprendre bo bazo banga mususu ba ngai na banga kaye mais vi yo zona ba carte yo zona ba biloko ba immeuble milai o ba eboni te yaza complet complet donc veut dire na nyonso. Voilà. Et tant que chanteur, le roi Tozolo, la générale des fois, tu as pas obligé, bah tu vas en à travers le monde entier. Bah tu as ta belle voix, attends un zembo, c'est la raté, c'est général des fois en dimara. Mais aussi surtout dans la question, tu es dans la grâce qu'on a pas dit, bah tu vas qu'on est belle. Pour ça, tu as une question, tu là les lara. Na ko pseko akeve akufina na corona ti. OK, voilà, merci. Po mikolo ba ekomaka soza na fièvre tanga na yo. Oki hôpital ba kotio na konti ya corona. Ba on ba su bambo na ba on ba li.
Vous comprenez? Vieux, aza mutu oyo, aza mutu. La fièvre, la boépo, aza mutu. Mais seulement que, moni Congo est très takabato maladie. Donc, Congo, dans le monde, dans l'Afrique, pardon, dans le Congo, tu as la première. Afrique du Sud est comme première. Dans le loup, dans le traitement. Vous comprenez? Pour la nuit, merci, on appelle ça au talibien qu'on a en Afrique du Sud, Congolais. Preuve que moi, si on a yambagi vieux, tant que pepsi, tant que la malaria, on a. Pour les malaria. Et on a que on va poisoter. Tant que médecin, on a yambagi, on a. Il y a des Congolais. Asa Congolais. A tout nier, que soit tout n'est wana. Mais ça va imprévu, il y a un hôpital à ma paix, au yambagi kuna. Hein? Au basanga déontologie, il y a un batana yambi mutazo belabou. Ni fona ça là. Mais na Congo, tu trouves ma deuxième. Ngai, pour toi, baraté au goya. Mais ceux qui viennent à mi belle la rani a wabi ana okina Côte d'Ivoire mais les vieux ça pour banga landele prévenir que fait na docteur Marai seringue doria yebe na mda landela ravie vous comprenez donc ceux qui docteur ça rapime na mais le nzele na kutu kuna ngaka mwaneti pour yemo nga simba yeni aibini nga sala voilà tozo ke na biso to chitena déjà alors mokili ozolanda biso parce que tu es bien dans l'orchestre belé la so de leader à Koufi orchestre peut Koufara malamoro pour qu'il leadership pour l'ande bon orchestre est-ce que vous assurer population ou monde entier va fanatique à big star balingara général des FAO qui en absence à général des FAO pour garder vraiment mouvement au complet bon biso pena fiatiki biso leader hein ngaba o ba otalangai na se vantaraté mais naroye mangaba funa yemba awa oyemba bah il faut répondre non question non oyokango ah ouais biso via Alexis biso respect si Alexis na ba tosi donc biso tout doit bien formé to ba leader ah ouais bah via biso ba président Montana président Kabose a biso zo la na sima jamais to kotike loko yo et que ndeka dans les vides à moins que batamité mama be wana o balingaka place panzana hein to panzana ah ouais mais to garder bon avier pour faire tiki maman na répertoire si musuku tezana kata nini et là quand on zoome les lamba metikali ka batala mesa ouais tu on va l'expliquer un tikali ba clip je crois donc bilo ko pele ça ya danger muso aimé on va fila bansele nga na chanteur animateur de tilo na chanteur animateur tant ba yamba la batiki biso père pour on peut solo mususu vieux tant en exil biso sali 21 ans na aéroport tondo kende tondo lo bateke to ba misa de fao pour la nini sobo lobi misa de fao tam sobo ko barebino na ba makambo lo ba na mukilo. Vous comprenez? Ton bomba pena passeport et bimi mais ça tunio oh non bino OK wapi to ba to groupe d'accompagnement ba ça va négliger vie surtout ba politicien ba tie vie mu Congo ba ando ki pété pour ba obanga ngo ba problème on les a secret grave zo bimisa vous comprenez voilà c'est photos selon vraiment tant non to éviter pour na nini mais to rolinga biso pe to ko mate ba victime net kande ba okanela papa na biso ah ouais tondo linga te toke kaka so to komi kuna to bikete biso bona boba to l'équipe to ke fiya kula bandule to yena biso vous comprenez mais eloko question yo tuna ki wana to garder boroyo pour ça na répertoire kuba yango moni ba mise ba banga kokota na big star na biso vérité ah ouais wa chanter so ayebe na big star banana nzembo yebi eloko banda po via matakaliko do banana no sei ake premier guitare ado aza polyvalent trop si biso so ça c'est exercice on a to salango yemana nzemba vie yomoko oyembiango papa na osala eloko mo assez po faransa ba ten mais lokana na yemba na boka chance ba yamba la kutu bazonga ba changa po na kinga moko ko yemba na ko boka tina ba Kenya partout net na minute sko casser oyo na lela ki trop on na lela ki trop pour na mi donc moi eti mais na yembe loko moko c'est wana monde ntse ba sepela si wana na kimi pasi ya monioko ligi na kati zamba bibale ngai nakei kopema na mosika na komitango nyonso kolota di maloba ya defao natanga papa asalangaka mama pasi ya komona yokokatelanga ya ndunda poto bokoloba na bitike maowa na motema papa wemba keye defa walandi pe na nsima iyo moni biso totikali ye oyokela biso mawara mama pasi okomona okokatelanga ya ndunda po bokoloba na bitike mawa na motema defa watiki mokili alanda lutumba
Ah, Seigneur. Moli Babiloko. Voilà, vraiment, ça fait mal. Bon, mon artiste n'est s'exprimer. Nabi Sabino Ngamoro place Nazalaki, donc même il soigne Bimanga, mais la cagnon, voilà, Star Talk est vraiment tout chité, non, parce que photo qui est dans la grâce. Nabi qui est aux temps après matin, il faut tous venir en solo la nayo, ou les cas, on a ma chaîne Nabi sur YouTube, tous vraiment en solo là. Batouba, dans le monde entier, qui retenir ni na passage non émission les lots. Bon, Batouba, l'andangai, ou Batou, Baébike, non, des fois, à ressolo la bien. D'abord, Rankin, vous avez boya garon. Jamais au Togo, il y a la moto. Pour la mission, je vais la peine de la bateau. Rankin n'a pas bois kango kutukala. Balobela ngo bilobela biso yo kaka to mona ka boye mais biso mona na vie ba momia danser ba craquer la vie na biso. Ya danser. Do biloko na baloba na bango. Mais via linga Rankin te. Ba o ba ebike ba linga ki ye. To so mona déjà ba o to mona. Ba o ba lingi ba soutenir. Eloko ngo ba yi. Pour porter ça au fond, ma minute to ba batu ba yeba muta passe yango fait beaucoup la mbaka matanga et si la donc rapide pas paya mais biso to le la kaka ba o ba ko sana mawana biso ba ko tala biso et ça va bien voilà et ça va bien donc on est ensemble via Tigibiso on a plaisir na biso zanini via Tigibiso la leader tous déjà bien formés par Emoko tous en danse chant composition maramutu izali donc vraiment le logo ça en forme lobby toza lelo toza na salwana lobby na lelo la grâce lobby toza na mise en face à parler du peuple déjà va installer maramto ya peuple mais na regretter le mot na suka via signer contrat na Bra Congo yemta banda ma sponsor na 1994 95 wala nga kuna kuta na mti ayemba ba papa ye ponini okiminda ayeba ba Richard Elelo ba Kamskingu banzembe belé. Mais à peine nous avons Bra Congo et Riban. Ok, vieux à la table biloko vient inaugurer Bra Congo ya ba Lubumbashi ya ba Mbushimai général. Scandale à danger donc il danger. Mais lelo awa fallait tout le monde à Bra Congo. Faut tout le monde à Bra Congo pe na ba beta na mo senti. Po bango bana ngiri ba olela kasafubu bana fief à koto yo. Ni podium ni eloko te. Yo mo tala c'est bon moni faut bon pena Bra Congo po bango ne ngala yeba bralima na yeba te mais Bra Congo pena vie ngako bakabela ngapa masala nga jirbo tuta wana ko tia pena pena petit aba 96 akabela nga chemise à Bra Congo o ba lata na ba clip wana ngala lata fato mona Bra Congo mais na yebi tout ce qui ba ko ça surprise sur lobi so journée mais déjà ngo de ngo zole karango déjà surprise tout mona bango te le loto mon événement na makanza mais maratro donc makanze fouté makanza piaka ba tout ba ke kuna na matongi et là on a remarqué moi fi chance ka fi apesa tout mona moi ba mboka ba voisin bandi makamutu o ya zo sala donc mais biso au moins adage baloba neti ni le prophète chez soi et ça le melande mingi na Congo même yo comme ministre ba voisin na yo ba omono kutuma be et puis Congo même on na voiture moko tambloka na ba pine pena or olati sapato or nanzo to biloko tout or ba omona bango yote avant ba mona yo kabela bango sans frappe très obika def na minute ba olela ye koleka tamsuko le Luanda Angola mobimba parce que là il y a une Kenya soirée mo salama ki wana pour le matin à vie Kenya ko ko batte po ni base po biso vana Kenya to ke beta na ba to ke beta na Cameroun to beta na Côte d'Ivoire to yo zonga na Kenya to beti ba to zonga na Kenya to ba Zambie to beta na Kenya donc kuna ko tutika na yo pour président Kenya yemoko na temps wana tu bandoko no défaut ya kati président Kenya ndo to défaut le Michael Jackson hôtel mo ka misi ya 6 étoiles. Donc à l'aise. Sora bimi na boulevard boy ou bien bimi na prince Magadam fait kangama coin ti coin. Donc oui difao de senti pena plein. Faut ba roulage ba ya. Alors kuna nde ba olela koleka awa. Ça m'a trop. Mais Congo mboka na e. Tout le monde a été. Voilà. Courage, il y a trop star, tu as vraiment temps sur le marambo, il faut vraiment temps sur le langanayo. Donc on a un message de Jésus lancé dans le monde entier. Johnny Okisto. Merci à trop. Venanga Matambon Lobé. Merci à trop. Na Jésus Sala. Surtout donc Johnny Okisto na Hollande. Numéro 089 pardon 57 67 149 089 57
67 149 aussi petit na bebla chanteur animateur na yembaka tous les voix ya vie biso tout peut yemba ngo soko yo yo ka big saro yo oyo via zala nango yango yo kaka on est ensemble on a posé ko benga to solo là to pesa na ba idée tam soko za pe na idée mo ya bien pour na biso po tozonga to ça eloko mo espèce à moi différence po balobaka so leader na dae mouvement dae or mundele pa na ezaka bongo te eneke no zomo na wana e banda na 1800 de descendants c'est seulement mais biso ka ba congolais kaka soki dae do leader dae do eke na pe eke kaka ki eloko da ebumango ko wela ko zala leader qui te tipo nini bato ba yebela ki musique na monde ba voyou kaka mais ngandi na zabo na esprit bien ba chike vidaka le respect wana ya bananu ezali pour yeba likambo ezo sala donc makambo ngai yo le kinga te biso ezala kite so c'est ma so mbi bien te place ah ya solo koyoka oyoki ana corriger ezapona bien na musala pour via la biso bongo et puis ko ilingana donc eloko wana jamais biso tunga tout ça la moi différence mo robo o ebi ka zamto mawali ngaka de forme mingi a contacter numéro wana mais toi on a chargé d'affaires o ateli makambo sur e mo général de FAO comme on a président dialogue de Lungana et donc son excellence yende mtabomba biso pendant 21 ans via zate a simba kinzungu wana ya biso bana e tozo voyager a biso ba passeport tozo voyager a biso do yende auto beli na limité traitement do vie soka zalaka ambia daye été poza mamba négligence à santé na ba médecin wana kuna poza ba massa ba médecin ba tanga na donc danger bazana ba araki donc merci à trop na président de l'Ode Lungana papa Paul Sokini wana ba fi ba simbi biso sope musu aroya o ayebi que non na ya ko soutenir ba petit wana toza prêt porte ça au fondament numéro à président de l'Ode Sali so bolingi na pesi yango eza 089 34 786 0 au 49 34 786 aux yemoko chargé ya makambo nyonso ya Big Star d'abord à mis d'enfance na ye et puis yemi ta bomba orchestre pour panzana te pour via nga kuta OK c'est panzana mais tanga yaka akerotana tanga yaka na 2019 akerotana beta une semaine yaka te jour yaka rep faire mon OK c'est complet zo beta lelo zana chance aux alawana batila soma tous c'est bien hein tous les là oyo ka frappe ya Big Star oyo ka bakinzaki ya le kolo le vieux de FAO donc yende mta simba ka bord wana pendant 21 ans merci beaucoup. Nazana, ma message est belé, tout le monde attend. L'habitude de comprendre, je n'ai pas le temps de parler. J'ai perdu, non. J'ai perdu ma maman, j'ai perdu ma grande soeur, j'ai perdu les gens qui sont très chers pour moi. En général aussi est parti. Donc, la Rolobata après moi, pardon, please, Brenda, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Là, on l'a dans masque pour la gueule. Merci. Corona, merci, merci. En tout cas, discipline les âmes. Otoboyo bakanga ki moto, discipline les âmes. Ça veut dire qu'il y a un truc là. Donc vraiment, il faut vraiment qu'on ait la discipline. Oh, on va tout en parler. On a besoin de discipliner les âmes. Discipline les âmes. Non, on a pas bête. Discipline. On a tout dit ma conduite. Discipline les âmes. Merci. na babine makambo place ezosuka esukeli wapi na salle la grâce awa na matonge esika ve mutuel ya général de FAO ezali na programme sise olanda lobi nde tokobilise na cinquantenaire tokokende nango na musée kolela ye lisusu après akokende ndako na esika na nécropole tozwa Kabose Bolembi condoléances. Merci beaucoup Arlette. Kabose Bolembi
otake mbala moko mais na makambo ngo ndiye na omona peka yo moko trop à partir aéroport to mona montana mais a to mona monaka yo moko kala makambo bon nga bato faut pas comprendre que na otala rétroviseur hein. OK bon na otala rétroviseur na modèle et puis na paire donc général des phases à paire musicalement et puis à part musique aza grand frère na ngai donc lelo yo nazonga naza grâce na ye nazo lele donc si besoin mona ba présence boye nazo rendre ba dernier hommage parce que bon kota la moto a cher panayo il faut kaka ezala boye donc nakoyi kolela général des fois on a na robata mate il faut na lakisa na mokili ke ndenge ya zwakanga ndenge ya lakisanga na bato kasi na ntango aza susu te Arlette faut quand même nalela ye boye faut nalanda esika nyonso ya kozala lelo baye toye kolala awa na salle nga mpe faut nalala awa ye général de fois aza na morgue eza esika na ye te wana eza ndako na ye te ozomona parceke koma mutu oyo aza esika oyo eza esika na ye te bon nga nazala bisa nalala pongi na mbetu non yango bomoni présence nanga na ye awa mpona rendre dernier hommage lobi tokozala na cinquantenaire kozwa ye koya na ye na place des artistes kokende na musée et mpo kona tika ye na adresse na ya sika donc partout nazali ozali me na ngiringiri tomoni yo te na bumbu mpe tomoni yo te esali bon point bon na ngiringiri ayaki parce que nde touta Cameroun ebi apa tokende tolalaki na aéroport nabelaki kozonga nazonga boye nabela mpenza donc monaki moyen na ya esika baninga banosangana yalaki te aya ndenge mabe te mais lokola balobi lelo nalaki au courant mais en tout cas santé dérangeaki lelo na ye parce que nayebi ke lokola tokobimisa général lobi nde na ye lelo mpona lala et puis voilà moi remarque moke na organisation nde baleleli papa na otrouvango nde natrouvango mabe mabe na nini natrouvango mabe bazwi sali basali makambo nyonso bon non non ya lobi non ya lobi ke non na trouvé comment ndenge baleleli ye bon na ndenge na biso toleli père na biso bien mais na ndenge ya mérite non na sepeli te parce que général de fao ayi conflictualité ayi bien à tout le monde ba musicien belé oyo ngai nanomona ndenge anokumisa bango na TV anopesa bango ba éloge petit nanga wana masa nanga wana vie nanga wana tala boy mais lelo ba différence wana na lobelaki yango l'autre fois mes confrères na bino moko akendaki nanga na ndenge moko boye mais nakolande te mais problème eza ke général de fois a mérité au fois mérité mpona biso bana na ye na famille merci na gouvernement lisusu mais na ndenge makambo yango na rang parce que général de fois artiste continental awa boye fo ezalaki non yata mutu senga pardon ozokomprendre yata mutu senga pardon fo ezala bongo mais mérite moko boye ezaki apparemment nazomona bon bandeko na biso mosusu damoka nde bapesa baprogramme na batv tokobeta awa tokosala boye mais général de te nazoloba nazospike naolobaki yo pose nga question na orépondre je veux dire nga tant ya kosala hypocrisie mpe kobomba makambo yaki ntango ya kala lelo mpena nakomaki so namoni elo mwa bien te na koloba naleka pa motu te mais du moins que général de fao il faut de son vivant tolomona ndenge akufi boye manifestation ya bacollègue bandeko na ye mosusu nga namoni yango te nde pasi na nga ngwana d'accord, merci collègue qui a posé question. Ouais. Ok, merci. Président, pour la vidéo, le général de Fao Azalaki, c'est déjà à partir à l'aéroport, à la plan négligé. En tant que général de Fao, nous avons carrément négligé ma casse. Je vais éviter ce qui défend avec un problème. Il n'y a pas tout. Soit avec un problème, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de petit. François, maintenant, il y a un cas de colonisation. Un musicien, il y a un cas de petit, 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 il y a un
mosusu baza na babulo nga nayebi ke non général de fois aki na problème na moto te tolinga kolobela yango mpena tro te mpo yesi ake na ye biso tikali yesi ake na ye epo asalaki ta na ye mpo na ye ekoki bato baya te l'essentiel biso baoya ye tozali awa donc il faut comprendre mpe mosusu tantôt bato mosusu baza na mwa baprogramme na bango mosusu oyo nakoki kocontredire mpena te mais tant que nga artiste nayebi ke género de fao ya na makambo ngo fa mérité mais soki eza injustice grave ya te po ezwaka mututu soki eza injustice grave ya te ezwaka mututu mbila etelaka partout comprendre donc nga nakabose nazolela fie na ngai nakolele pti nakende tike na tome na ye donc le reste totala ngo te donc voilà voilà kabose nde mpo lobi olela vie na oyebi mpe oza te ti ya oleleka na motu makasi mpo toyokaki evi aloba eso ya kufi olela ete ndenge ezobima okoeklesir nini alobelaki yango wapi wana ezaka mamba oloba bato nde bazokampeshe nga nalela général de fao fo nalobango yana bato moko boye balingi te nga nalela vie na nga me nga lokola naotala rétroviseur nakolele na kana ye po moto akodie na nga nil par aza te mpo jour azwaka nga bato na bazalaka ti donc nakorendre na hommage neti na suka po ayebisanga makambo ayebisanga jour azwaka nga tolaka biso de ayebisanga kabose lelo nazwi yo ekala tala ndenge yo mpe na matanga ti natokufela grand frère le seul musicien oyo ayaki kocompatir na nga général de fao na kimbango awa na molili kutukura eza te malanda ngai et pourquoi pas soki nazomanifeste bamoura boye bato bampeshe nga nalela général de fao non voilà. Pardon, Kabose. Oui, papa. Si vous avez makanza, pour la place, vous avez qui fief pour bonheur répéter la Big Star. Bazo se plaindre par rapport à l'organisation. Au lieu il y a ma général des fois on a la grâce, bah préféra qui va les là. Général des fois on a makanza parce que ma podium les ala kana du coup le loba moni podium et longwe. Et là on dit nous reprocher l'organisateur ya matin. L'organisation ça l'ango bien. Na makanza bena fallait aller la mapé wana. Bona qui fief bana ngiringiri barandre pe hommage yana nenga mabete ezaka ba programme ndenge salemelaki parce que image à Big Star ezande makanza de yep nenga mabete organisation ezalaki na bumbu elaki na makanza elelo to e aw tola naka programme par programme donc vraiment makanza bazo pe sa faute excusez la tanga Congo pas confrère na bino montana kamenga ba bien dem ta boy général de fond de la makanza yo préféré ba le matonde en tout cas wana pena na côté li montana te na limite parce que depuis Touta Cameroun montana pe santé qui peut moins bien te aina mo ba repos médical akoboya te awa na ebite soki se aye mais j'espère aroya sora ye borosolo na ye donc bato pena ba tika koloba bilobela moto akufi alara bongo père mais dis-moi que tolela général na kimia donc azo mérité pena moi kolela ma bien quoi les restes ils ont les ont dit voilà. Voilà, Big Star, pardon, Big Star a été Big Star orchestre solidaire à Koufi orchestre et Pantalara. Est-ce que tout le monde a Big Star et vous allez toujours garder dans le sentiment général de faire un bon, on a déjà na Big Star est à Bisso. On a déjà na Taya Chemin, Big Star est allé, le rôle à Comboza et c'est une question d'organisation. Na bandeko batigali bakamba yango bien. Pour Combo on a Big Star existait toujours. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes, tous on a la grâce, tu sais bien que après Makanza, tous on a la grâce, vous s'abonner, vous partager vraiment vidéo. Tous toujours accompagné na fondé Dada Weston accompagné sous Nama Indo Beto Solona Bango parce que tout le quota na kati kuna na moni pe sa père d'état zampandi wana yo tozalaki depuis l'aéroport donc to mera vraiment resolo là par rapport à l'organisation par rapport à mamnezo qui est Dada Weston. Tous na Makanza to moni présence déjà ya papa na biso bozi bozana
il y a Adolphe Dominguez Tata Mobi to Monica Bossé na kati mais aux hommes on a maman les kandengeni. Ouais, la situation est vraiment déplorable. Là où tout est mauvais, il n'y a rien de spécial quoi. Comprendre à qui la faute? Les fautes à Bakonza Mboka. Mingi ministère à culture et art. Culture et art na Mboko ils ont raté. Et Koufa, Dama Mbosa Lebiso, artiste monene le roi Def de Faou. Il y a des icônes na Mboko, grand chanteur, dans voix danger qui Bilamba danger qui Osoko Poinet Biso, léopard de la sape. Toujours rendre hommage. Na vie na biso Def de Fao en tant qu'icône de la mode pour faire une bête forme. Il y a un moment où les lavier mais to kuti via le la mati. Vous comprenez? Des fois au ministère mouné na koufi mais podium mezati. Vous comprenez? Des fois au ministère mouné na mboko a koufi mais podium mezati. Batupe bazati. Boule la vie na litonge. Litonge ya mabeli. Moi podium moi mukeza wana na kati. Wana za avanti donc VDF na nenga mabete na nenga temps normal gouvernement congolais bato ba déjà biso petit peuple ba yokani ba diminuer vieux. Ah ouais. Vous comprenez? Donc vieux ba diminuer. Donc biso bata Congo central to sepelité. Vous comprenez? Pour toza ba premier batu auto déjà Congo oyo ba Congo président Kasavubu. Avant Dondoa, biso sito Dondoa. Minimum de respect na biso ba Congo. Congo central est en deuil. VDF vient na biso, paix à son âme, paiement na kimia vie. Malgré ba négliger deuil na yo. Ba négliger corps na yo. Ba lela on ba nenge mo boya tindika chakal fina. Sa banderole ezate, podium ezate. Tout le monde a écouté ba yuma, ba polo na ba jean, mosati pinana podium a bralima bra Congo. Mise en place. Ba polo na ba jean wana banane. To biga ba faut ba chanter na mboko ba lela bango na ba nenge mo boy. Mais faut chanter aux Européens. Beta forme mais ta def no beta forme. Talara fait def elle biso Dolce Gabbana. Avant Congolais timbela Dolce Gabbana des formes tayana. Zokopane via Kataba Jean via Kotaba Jean-Claude J3 Katabale. Zokopane via la tapichon munene na kingo mutayana guya bijou. Avec na biso ba kofi bazo ba gwa ba bijou. Des fois tout le monde a bana biso kola ba centre ville tout le monde na wenge et yo zabilama et pas des fois on a ngiringi to mona. Wenge mais zo mer BCBG to kumbela. Wenge 4x4 ba JB ba Wera ba Adolphe ba Tata ba Nani ba ya pas VDF ba pesa bango forme ba beta. Ozoko point des fois mutu munene. Ozoko point la sapetande Alexis Vangoulé. Yo bien yo za journaliste les plus frais au pesa makamna mboka. Message que ne musika. Ah, ba chinois, c'est pas la route ba allemand, na ba américain, na ba russe, mais ceux qui chinois boyo, kolela na oteta shisho lembe. Donc bana fanya mboko, bat dirige mboko, batabere moro, ya grave. Osaka pas. Fondé dada deux éléments sur la plaine Maïnombe, tozaki na makanza toya tomonika la présence ya grand-père Bozana Adolphe Dominguez, tomoni peka bose kuna ba musicien bazoya te par rapport à l'organisation. Pendant il fallait battre la matanga on a la grâce toi fait tout ce qu'elle a la makanza kuna. Normalement pour nga place du Maïnombe l'homme le plus du moyen de la terre en pleine course avant d'arriver pigné toboki ba comité fait que j'attends la ngiringi. Matonga mabela de fa hôtel. Matonga mabela de fa hôtel. Do ba négliger des aviers. Ba négliger des aviers. Toye to kuche le hôtel. Na monika avier na grand-père Boziana. Auto ça entrer na côté na kata ça mais et l'autre côté hein négligence. To ba mission wa mikeku ba ba nikuté ba la wa ça des martyrs. Na ba parler du peuple. Vieux des fait le là na matonga ça moi mukie enclavé sur la grâce qui nini na ebigouté. Ba négliger des aviers, c'est pas ça qu'on appelle l'amour. Peut-être que tu vas monsieur Mongo t'as pas avier sur grand prêtre Boziana. Kasi ya ba faute. Ya ba faute. Donc le temps na biso na ebigouté wa za mamango nde nini. Hein?
ministre akiti oya ba soniti ya soni ba fini de VDF. C'est pas ça qu'on appelle l'amour. Et le côté de tout, moi le côté rien en face on a matongé. VDF moi na matongé te. Moi je suis pas d'ingénieur, moi je suis de Kasavubu. Mais vieux tant que religion na biso. Tant que religion na biso yo ebikaka. De fallait pas ba na vieux awa. Ah bah là tu so ba $500. Hein? Bateau kutu ba yeba ni kuté. $300 300 kutu 300 200. Bateau ba yeba la bango awa. Parce que le mode icône de la mode. Jene vieux def ba de la awa. Kasia ba faute. Et ça ba faute de ba finir de vieux ba boye bi man en plein. Mais nzambe mo amona bango badondo na bango mais lobby ya mambo mususu tu sais pas pièce maîtresse boye to la vie na biso te lokonde tu grand cameraman pardon ta fille mafungi mbangu jana biloko yo ba pièce tala moi ça pimela Jésus mai tala na ba pièce sonné tu moi ça pimela Jésus mai tala na 50 cameraman na zwango nanu mais boli Fatimi Sabino kuna aéroport boye to so bimisanga air qui n'a pas d'ali papa Griff Nenine voiture à Sigatonine, on a ébiété. Leader à Bassaper. On a ébiété à Mbokanine. On a ébiété franchement, je ne connais pas Papa Griff. Et Zanine, gâteau à Siga, Dobenia Siga, formation. Il y a une formation si ça t'a bien, on oppose à la tête. Il m'a pas un barou Bakimagu, chic na récréation. Barasi chic et biminzo en récréation. Bah, il m'a pas un pamba. Papa Griff est logo, tu es dans Moko. Merci Maïnombe, ça perd de taper dans mon yan de Golanga, Tozagine Banda aéroport, depuis. Organisation pour Tozarano, tout le monde en aéroport, va ministère, Bayagite, à tout le monde va ministère au Tanga. Et le Beloni non mon amanding est au Kendel. Oui, les grands journalistes, ils disent que les Zalaga, Tozagano depuis l'aéroport, Banini. Alors, les regrets, il y a des défauts, il y a Masolo, il y a déjà depuis. Début accord n'est pas comme Manakin. Tous en aéroport, on a bilinga découragé, soit disant que non, Mikane ko quitté. Oh, Mikane sali bona wote. Mais comment vous programmez déjà programme qui est non, corps à des fois qui tabakin. Aux autres basique ça. Puis arrivé à qui il y a des fois on a tabakin. Après ça va 20 ans na mboka ba paya. Donc on a des fois. Dès que on a en tout cas. Et ça, les gens n'arrivent pas à Koufeli. Donc, quand on a des fois, tout le monde a une délégation, il y a une organisation, il y a un ministre, il y a organisé, il y a arrivé, rien. Il y a un sapeur, il y a les grands défauts, il y a un bakin. Alors, il y a un salami, imagine que soutient le ministre dans le gouvernement. Et il y a un privé de la salle, soit disant famille. Mais comment ça ma famille, ça ma famille, ça ma école, ça mutu munene, ça muta forme, ça muta donc asala ma beli na moka. Ay comme ka groupe moko ya muke, soit déjà ça ma famille. Bon famille tant ba organiser makambo wana, tout monde appelé batu bazate donc eza ba émotion donc makambo eza ya okama. Tout ko expliquer on te mbala liboso na mona pena grand star na kati ba mboko yo. Asala ka négliger moka netika na quartier, netika mutu moka commerçant ka non. Alors malgré ça ils sont petits nettoyés fort mais ils ont toujours les grands prêtres pas ça zali azo ba keno ba petit na sima dozo ngara mona ngiringiri alors nazo défendre toujours na kata ngiri ko to mabele ya defao et ne tombera jamais tout ça na podium na sokuna ba na ngiri nya oyo zo kumisa ngiri roboko ki na bilo makambute ba longole bino podium olobole la vie na bilo na ngiri ba boto bino kuna podium bon non ba boto le podium te puisque au moins ils ont respect ici ka donc to ça la teke to kanya ngiri ne za mutu mo privé ça perd moko azali musicien international azamo ki moba ouais to fandi wana banda deux ezalaki tozali na de na podium de tozo sala matanga na ngiri ti jusqu'à lelo tant programme yo bimaki non voilà famille tika famille to kabana famille des fois azala pas ine pas ite to bikete to sanga na famille ya au moins to kata ina kuna to sanga na famille mais to tala on siko ke to kanisa ita makamo eza koto yo eza na soutien moko penda donc ya makasi ya au penda gouvernement leur ministre ara sali ba moyen te to mona même insécurité zali c'est insécurité donc dans la population de tola le lot on mona rien biso na biso ka ndengwana donc to telemi kaka ezo ba na position te to comme tout na la game et aux Hollandais ni bon et aux Hollandais siko ka ndenge ko sala pour moyen musu to sala
confirmer ça. Donc, ils ont regret. Le but qui est général des fois, le bezali bitumba ba forme. Na habité pas sa père bozo ya pe mingité na matanga général des fois bana mamango bandaki. Na habité est-ce que lobby organisation na bino boya vraiment la délégation pour place ba kunana général des fois otisco ebanité. Ba musu nécropole ba muso zo kenemboka. Non, yé kenemboka te. Ba grand star nyosombo ya mokili ya kin. Et parce que ba kundaba na nécropole. Alors là ba ninga na place ba kunde bango. Parce que so ba manifestation ezali to na facilité mokili ba bata poto ba ya braza ba mboka mobimba. So yebi ke masolo ngone ke to bandaki na vraiment so sali otali masolo ndenge bana mai baleli awa donc bon tobi bon to la pété et ça n'a rien dans la forme le père so biso monde to za pe ba biso moko ba saper ne to ali to organiser ne lobby ke lobby aux alandenge nini makambo aux alandenge lobby to ya en vrac ba saper ba aux ala to na micropole to accompagner bien na biso ti na ba date ya honorer ba cérémonie na ba jour ba date na ya kufela ki to mano sala on to manifester ya Stervos Nyarkose papa Wemba King Kester et aux alandenge moko to kena biso la suka ba retenir li na passage no ngolo banini olobini nini na tu vas retenir li na passage no message no repesa na tu ba otala biso message ka na repesa vraiment veut des fois à sakei ezanzela biso nyoso to kende to imate ezanzela biso nyoso ndenge asake wana biso bato totikali nde to honorer to kunda na honneur biso pe ezaka nzela na biso tout donc o bato basali mabe baza motema mambe pona defao ba yeba ke baza pe ka bato aza mutu liboso asukisite makambo ya liwa ndenge yelie bato ba négliger ça va o pe ba yebi ke valeur ya liwa ki nyonso aza akufa ba pesa honneur to pesa honneur na suka dommage et donc to panto imate donc eza makambo aka mokili ndenge etambola kaka voilà mai no meto ke na biso vraiment na suka bato ba otala biso partout na monde entier ba ki ko retenir message ni européen na bato tout ba otala biso déjà organisango mabe moi boda fait na ngai ba organisango mabe de ba organiser day ba organisango mabe comprendre grand star lokola VDF ba olele awate nga olwata salle oyo moi je travaille ba ça ba $200 au blange le côté nga kutu ta mususu ndeko na nga to koko papa kufi na ko louer salle na mbongo na nga comprendre mais ce que garantissent du monde entier balela na sai mwa mukie eza na matonge soki ni so la grâce soki ni ngudo na ko tanga ta kombango te donc ba négliger des aviers on négliger des aviers za la raté pe message ba no ganga o biso wapi bango temoni bango te grand-père coup de chapeau Adolphe Domingezi toi no jouer na makanza 10 sur 10 Nyoso batikali bazunya bango 0. Ah ouais. 0 sur 10 0 côté, 0 sur 10. De ba négliger des aviers. Donc mato ba négliger des aviers. Dada weso na zana asukisa maloba po ngana méchant mabe. Nana méchant mabe. Voilà, mais calmez-nous bakanda toye ba bino la talobi po ngana yo sara ki songi. Président Dada Weston fondé à l'opère de la SAP, ma gros borola ba nebele ba bima ba ngra poti le loso na otengelo ba kombo ba boya Ronan dorma plein. Ce que mon kilozote la biso tori est vraiment la souka message que lancé là-bas dans le monde entier. Ah ouais, message Zara que non la SAP est en deuil. Donc la SAP est en deuil. Tu le la VDF. Comprendre tout kabola mawa na bato bazana mawa. Donc Congo Mobimba plaire général Djene de Fao. Un grand merci na bato ba soutenir équipage na bosanité Gelon Pongo. Ozoko point un télo. Mignon Sax, FMI, First Class, Ingénieur Trésor, Courtois Gonda, trop d'avance. Osokopoan, Adoba Geya, Abidal, Adoba Geya, Osokopoan, donc na Bosanité, Banakasa Vubu, donc Sodan Abinoye, Tolé Lara VDF, Nalitonge, donc Yebiga Nengezalaka. Malgré l'organisation, biso tout a des sites au CPLT, donc on est ensemble quoi. Check. Voilà, on est ensemble là-bas dans le monde entier. Vous avez partagé vraiment la vidéo, vous abonnez massivement, vous commentez, vous avez la population, vous avez Libanda,
babi baleli général des fois on a ça la $200 au coût de temps on a 8 ans ba olele bongo te zo ça vraiment passé ndeko langa na habité so ko lobanini par rapport à nengo mon organisation ya matanga général des fois on ndenge les olega. Bon, on appelle ça frère non comme journaliste na presse écrite mais moi j'habite Mbinza. Mais le Sénégal passe. Là non grand-père kuna na lati ba beti ba Japon kuna. Zora père kuna. Voilà, le baga na yo ba zora père. Et le Sénégal passe par rapport. Ndenge nga na kantie matanga ya général eleka. Ndenge yango tele eleki. Mais ministre ya kiti et art hein provincial. Mambo sali vraiment c'est regrettable. Wa kufaza mutu munene et puis akufi na pays étranger. Et puis l'étranger a posé un obstacle les nini. Ce qu'on a position vraiment à taille moko. Pas soutenir l'artiste. On est les Congolais. On a 5 kaka. Na ministre, même pas provincial, même national. Vous en a souci à Barati, il y a artiste. On est ça honneur. Il y a RDC à l'étranger. On va jouer, on va comédien, on va honorer Congo. Des fois, on a na Cameroun. Quand même, c'est direct, c'est pas honorique, malgré qu'on filme Zali. Mais quand même, la position haute. Hein? Et ça n'a pas si ma cassi par rapport à nous. Là, c'est disposé. C'est regrettable. C'est regrettablement regrettable. Ministre, en tout cas, c'est regrettable, vraiment incompétent. Voilà. Merci chers internautes, on est arrivé à la fin de notre vidéo de ce soir. Vous allez toujours brancher la Concept TV parce que Babilo Bitorozana Bino Susu. Nena Sire Bino depuis déjà. Maintenant en général des fois autour de détail Torozana Bango. Si Barokundanzo toi général des fois. Merci na maman fille maman Masolo et papa Das Milan Bazolanda Biso depuis quelque part. Nancy Doumalaran de plus 33 les jeunes boss le fils du PAP Chamoupé. Merci na Jérémy derrière la caméra. Merci na Batutu Balingaranga. Là je vois mon président des Bayor Olivier les pauvres de la ville, toujours à la recherche du trésor. Vous êtes tellement nombreux, on se retrouve demain sur une autre numéro de votre émission Couleur Show. À ne pas rater. Abonnez-vous massivement sur Concept TV. On se retrouve à la prochaine. Bye.